vers 1h du matin bayoki ka porte ningani batala boye batu bakotiawa plus de 20 bien cagoulés na bamachete misusu basimbaki minduki. Awa tozali na kati ya poilu justement avant koma na arrêt pompe aliment na port AVC à proximité na société Nokafex. Moto oyo akufi lelo 4e jour tala niveau Congo ezokende akufi lelo 4 jours mais mutu moko te l'état aza na kati ya boulevard tala boulevard yango oyo ezali pompe aliment soki olongo okomi na biti oyo eza société Nokafex a ezali port libongo. Tozali na kati ya poilu justement avant koma na arrêt pompe aliment na port AVC à proximité na société Nokafex. Moto oyo akufi lelo 4e jour tala niveau Congo ezokende akufi lelo 4 jours mais mutu moko te l'état aza na kati ya boulevard tala boulevard yango oyo ezali pompe aliment soki olongo okomi na biti oyo eza société Nokafex a ezali port libongo AVC eza baport privé ya bato oyo libongo tala mutu akufi pendant 4 jours l'état azomona na miso bakwa rouge bazomona na kimona meso moto azopola kakawa solution eza te soki ekomi makambo ya Fally Ipupa ayambi Macron mboka bapipetelemi tala situation ezoleka na kati ya Congo moto azopesa bino honneur ya mboka lelo yeyo 4e jour yango yo moto bafinika ye akufa na mutuka te avanda alaleli bapine akufi ni solution eza koleka awa jusque là ba responsable mieux placé à mboka ba jipi na bango ezoleka na boulevard yango yo à 0 mètre bazokoka kutu kosala eloko te et puis soki olongwe awa opusani état-major ya port Selco état-major ya la police oyo ezali port Nokafex. Si vous avancez okomona baporo mibale Antriac okuti na état-major Selco oyo ezokoka koya kolongola cadavre oyo asi akufaki pendant mikolo minei sans solution nzote bebi mutata kopanzana l'état boza wapi soki ekomi makambo ezanga ntina botelemi soki ekomi makambo ezanga na ntina botelemi. Merci oyo bomoni bafandi boye okokanisa bango basisanga matanga me bazwaki nde visitation ya bacriminel na butu ya lelo tozali na avenue Tuisana na quartier Matadi na commune ya Bumbu vers 1h du matin bayoki ka porte
ningani batala boye batu bakoti awa plus de 20 bien kagule na bamashete misusu basimbaki minduki bato yango mpe non identifie babandi koforce porte babuki porte bakoti basakage bapandi basali baacte ya vandalisme kaka ndenge bokoki kokonstate bakoti ti na chambre ya baparent ombongo lokola mpe momatele na babiju bazwi na babiju na bambongo nyonso ya mabende ndenge bango moko baexplike bakei plus loin baviole na jeune fille moko azalaki awa garso oyo bomoni boye ye azwi mashete na pandi mosusu na mutu mpo ye na tour na ye amekaki kose sacrifie pour la famille mais asoki na mashete ndenge bomoni bakriminel yango ondire mpe bazalaki na nzala baye bafongoli frigo babimisi biloko nyonso to kolia ezalaki awa bafongoli kutu na resho babandi koshofe biloko entre temps misusu bake na bandako mosusu kaka na même parcelle oyo bakontinue opération na bango ya kobotola kokata masheti awa kutu bakati ndelo mosusu lisheti na mutu bazwi nyonso bakokaki kozwa imagine opération edire 2 heures mobimba ti babimi bakeuka communication bazalaki na basoda en tenue militaire bazalaki mosusu bazalaki batie basécurité balati bakabulu après bango bakei 10 minutes après basoda baya ya 13 basala patrouille babetaki masala se mpo bamsu bakotika babiloko mpo bazwi baplace yebelilele mpo bakosoma te bamonyo njanda bana basepela siko biso tozosala bacriminel en tout cas epesi mpasi komona sene ya boye esalemi na kati ya quartier oyo eza mosika mingi te na maison communale ya bombo ma intervention ya baautorité municipale mawa bourgmestre kutu bosana na yo kaka mbonda alingaka ya na intervention tala ye mpe azwi mashete na elongi ekaboni nga momi bale kokamwa ake kobata maninga na sa mutuka boye fami ti sikoyo bayebi te bakolele epai ya nani mpo baoyo balingaki bakee kosaisir baautorité na bango ya quartier na la police batikali koyata na intervention te oyo eza normal te ata moke awa esalemi na lupango ogo lobi boyo aka na veni mosusu na lupango mosusu yango oyo oki ebula alobaki te